Parce qu'il y a un chemin, il y a un programme. Bon, mais ça, c'est pas Kanaki. À l'obéité, mon conduit à l'ingomba. Chose spirituelle, père, au besoin de garde, et vous avez papa Simon qui n'est pas au Canada. Et lundi, n'a papa Armand, Yangenda. Et souci, n'a papa Solo, qui est solo. Malheureusement, Bango va boy chez Mawan. Bakena Bango, Batiki Tata. Tant Batiki Tata, Babina schéma ya Tata. Tata Salim, Tata Salim, continuité à programme. Donc aujourd'hui, on ne peut plus douter Néango. Et avec ça clair était Tata, on voit la mise à la Kibiso. Il y a pas si moi qui va au Canada. Néango, mon collègue, ça me dit au Québec. Pour la moulou ya mukolo moi samedi nini bakimolisi bakokoze na to mokili pour la moulou moi samedi le 2 octobre wana kansi ete révérend au Cobrino au azali c'était national Lingomba yé mutu fa pese ya nona pa mbate Lingomba ilunginango et moi n'est pas inaye papa au Cobrino papa au Cobrino le bela biso ma ebokali ko sala mokolo le 2 octobre samedi oyo. Merci na komba tata mwana pe tamuli musantu nakati na maloba na ngai natalisa kibiza likambo wana tata molimo santu ntango alobi mongongo na ye yokani biso nde tobengami bana na ye tokondima bobele iyo mokolo ya le 12 octobre biso na tina ya kolakisa mama ya likambo mokolo munene na mokili mobimba ke tata molimo santu tata Simon Kimbangu akendaki mpe azongaki na même date wana ya le 12 octobre 1951 nde biso na Congo Brazzaville bandimi nyonso ya Congo Brazzaville tokozala awa nde le 12 wana na 8h biso bonso tokokutana kuna na rond-point ya Potopoto avenue de la Paix rond-point Mungali 23 Martyrs pont centenaire nde tokoti na plateau de 15 ans na ndenge nini na défilé pe na molako ya kitoko oyo bino bosepelaka na yango. Merci. Et puis